mokonzi yezaza mokonzi natamboli na mokili na vilo biko te na bele mefana yezu yako bikisanga nyoso tokosala wana mokili ezali nde lisumu na miso na nzambe yezaza mokonzi yezaza mokonzi Nanyasale alpha omega moto na liboso pe na sukaye Nanyasale alpha omega moto na liboso pe na sukaye na mokili oyoniko na siyo bikore na bere me payo kurunanga yako pesa biso kinana mokili yose yako pesa biso kinana na tamboni na mokili oyoniko na siyo bikore na bere me payo kurunanga yako periso kinana mokili yose yako pesa biso kinana. À vous faire livrer de la nourriture pour vos événements? Kitunga Yamwasi est le choix numéro 1 au Congo RDC si vous cherchez à vous faire commander des vivres tels que des légumes, viande ou du poisson. Nous faisons également des paniers pour les déjeuners. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au numéro affiché sur l'écran si vous souhaitez être notre prochain client pour une livraison. Kitunga Yamwasi is the #1 choice in Congo RDC for ordering fresh foods such as vegetables, meat, or fish. We also offer breakfast options. For more information, please contact the number shown on the screen if you are interested in becoming a delivery client. Kitunga Mwasi ya sika eye ndeko na ngai Congolais ya RDC pe bandeko na ngai ya diaspora ozali na posa ya kosomba ba vivre frais na yo contacte biso na numero na biso tozali koteka biloko ya kolia légumes viande poisson pe ba produits ménagères tozali pe kosala ba panier selo ba produits nyonso oyo bozali nango posa epa na biso différence yena Kitunga Mwasi yonde